Très chers internautes, amis et fidèles assistants de cette belle émission Moulia Battaliadora, qui est pour moi, pour vous, pour tous, mais plus pour l'édification de peuple de Dieu. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie ou d'autres pays d'Afrique, j'ai vraiment besoin de votre attention. Que la grâce et l'amour de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous comble du début jusqu'à la fin. J'ai toujours l'habitude de vous expliquer que cette émission intitulée Moulia Battaliadora est en langue portugaise, qui se traduise en française une femme bataillante, que veut tout simplement dire une femme courageuse, une femme bataillante, une femme qui frappe le porte par-ci par-là pour aller à la recherche des informations, transmettre à vous, que je dis toujours que vous êtes très important pour nous. Je suis là, votre humble servante, Inanciamment Richo da Silva, l'os et la chair du grand réalisateur Sergio Lutumba. Ici, dans cette émission, nous parlons de tout, mais sauf la politique. Vraiment, j'ai besoin de votre attention. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de cette émission que nous avons intitulée Partage biblique. D'après vos appels et d'après vos messages, j'ai vraiment aimé parce que vous êtes vraiment de fidèles assistants de cette émission. Abonnez-vous encore à notre YouTube en tapons seulement Sergio Lutumba. Nous avons variété des émissions, différentes des émissions, mais vraiment c'est pour l'édification de tout peuple de Dieu. Je dis que j'ai besoin de votre attention. J'ai aimé vos messages, j'ai aimé vos appels. Que Dieu nous encourage encore, que Dieu nous aide encore à aller beaucoup plus de l'avant. Je ne peux pas oublier, j'ai toujours l'habitude de vous expliquer que cette émission Moulia Battaliadora, c'est toute une équipe du visionnaire lui-même, le grand réalisateur Sergio Lutumba, qui est ici en Angola, précisément à Luanda. Mais nous avons aussi nos grands collaborateurs, un grand monsieur, le premier qui est en Paris, je vois là le papa José Pierre Diavanga. Il est le responsable du journal Ébène en Paris. Papa, merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Grâce à vos conseils, aujourd'hui l'arbre produit de fruits. Nous avons aussi notre collaboratrice en Belgique, la maman Bibi Tantsonaniang. C'est l'épouse, la chair du grand papa Jacques Kakwiti. Vraiment merci. J'ai vraiment aimé votre travail, maman Bibita. Ensemble, l'union fait la force. Je vois aussi le couple Vicky El Ozana et maman Mado Bikembo. Ensemble, ici en Angola, avec le visionnaire Sergio Lutumba. C'est ça qui fait l'équipe de Moulia Battaliadora. J'ai toujours l'habitude de vous expliquer, je suis simplement une représentatrice qui est l'épouse, la chair, l'os du visionnaire. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble avec vous. Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que le partage. C'est partie en partie, décortiquer que nous puissions comprendre mieux dans la parole que le livre, l'unique ancien livre jusqu'au présent. Moi et toi, nous allons passer, mais la Bible, ça restera pour toujours. La preuve en est, la Bible nous dit dans le livre de Jean que commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà, la parole s'est fait chair. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et si qu'aujourd'hui, peut-être aux supermarché, peut-être aux moussala, peut-être aux appels ou na repos, le lot technologie, et ça a tellement avancé, comme je vous ai dit l'autre fois, bah téléphone et comme bah Bible, quand on a bah téléphone, bah ordinateur, mais bouillé bah qui committant, binga voisin na yo, binga camarade na yo, to komi na temps ya koyo ka partage na Moulia Battaliadora. Le lot ko partager ensemble na livre ya psaume et metorozoa, psaume 1, chapitre 1, tina 6. Mais nalobaka toujours photoyer ba source pour na koyeba ko se retrouver. Pourquoi la Bible, c'est les livres, le guide où ils ont l'accès biso nanya ke la biso mokile banandengeni yango tozwaka yango comme référence. Mais pourquoi tozotanga un livre à psaume lelo? C'est Dieu qui nous a inspiré le livre à psaume. J'ai toujours dit que Dieu m'inspirera toujours le visionnaire. Mais qu'est-ce qu'est psaume? La fois passée, nous avons un message à maman Mado Bikembo lobi que batu belé le quoi bazotanga biso. Photo lo bakana langue o to kokota biso sans quand compréhension. Quand il y a compréhension. Psaume ezali lo yembo. Lo yembo o yembami na batu ebele. Et bami na bato bazala qui très sage ba transmettre sagesse na bango oh na nzela ya ba conseil. Comment est-ce que tomoni wana le roi David, tomoni mwana et Salomon, tomoni bato presque belé 5 ou 6 oh ba comment livre ya psaume.
mais ce que tozui o yezali liboso et komami epa ya yo moko papa na biso David ouais bandaki ko transmettre alobi boy vraiment tous ala attentif na kotanga une fois de toutes après to kota na développement. Psaume 1 verset 1 elobi na biso boy. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Aujourd'hui, troisième verset. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Toujours le quatrième verset. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Cinquième verset. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'ensemble de justes. Sixième verset. Verset Asuka et Lobinabiso Boye. Car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie du pécheur mène à la ruine. Donc ndenge touti kosilisa kotanga makomi na biso on a lobi eza na livre ya Psaume 1 to bandi na chapitre 1 tina 6. Siko to limbo na langue oyo mama madobi kemba lobaka toujours pona batu nyonso bakota na compréhension eza lingala. Esengo to bandi na premier verset. Esengo na mutu oyo avanda kate selon ba conseil ya batu ya mabe. Et puis atelemaka te na nzela ya basumuki pe avandaka te na baninga oyo bamokaka bato donc ba oyo bacholaka bato. Verset 2 elobi na biso boye mais azwaka esengo na ye na mibeko na Nzambe pe atangaka ngo butu pe moi. Ya miso tolobi na biso ete azali lokola nzete oyo avandi pembeni ya mai oyo azali kopepa oyo apesaka bambuma na ye na ngonga nango esengeli makasa na ye ekawukaka te nyonso oyo akosala ekosimba. Ezali bongo te na bato ya mabe bazali lokola sinza lokola eloko ebimaka na makala soki makala ezali kokufa eloko wana ekendaka na mopepe donc ou bien azali lokola libaya moni ba menuisier tango basiyaka mabaya soki aza kosiye poussière wana ndenge ekweyaka eke na mopepe donc ebungi ata suite eyokani te. Yango wana lokola bato ya mabe resistaka te bakokaka te na mokolo ya jugement et puis bato masumu bavandaka elongo bani te na bato ya malamu. Po ete Nzambe na biso ayebi nzela ya bato ya malamu et puis nzela ya bato ya masumu ememaka na kufa. Alobaki partage eza po ete toyeba kopartilize toyeba kodécortiquer yango pour tout comprendre la compréhension toyeba comprendre mieux. Tosimbi tosisi kotanga mukanda na biso na français totangi susu na lingala skolo to limbo la ngonde ko na biso tovandi sika moko esiko zana na posa ba attention na bino partout esiko zali zwa kaka temps benga voisin na yo benga ndeko na yo benga camarade na yo oba tokomi na temps ya mulia bataille dona na heure ya partage bénéfice pour na ba ame na biso na lobete il faut to yebaka eloka liboso psaume eza nini psaume ezali nzembo koyemba nani ayemba psaume yango psaume ezali eyembami na bato ebele tobani na papa na biso David wazalaki roi na Israël tozwi mwana Salomo tozwi ba Eluy tozwi ba Jéhu baza bato oyo bayembaki elongo bani na papa na biso David. Mais et otali kotanga lelo ya premier verset ezali lokola conseil pour na biso ba chrétien pour na biso oyo totika nzela mabe
toya na nzela malamu pona biso o Jésus Christ asopaki na makila na ekulusu alongoli biso na masumu apesi biso vie éternelle alongoli biso na liwa apesi biso vie éternelle versa liboso zali koloba na biso esengo na moto oyo ayokaka te ba conseil ya bato mabe yo oyokaka conseil ya nani yo mwasi ya libala aussi problème na mobali na yo Paul alobi problème ba chrétien bakena ko sengela ngo conseil pa païen te yo mwasi ya libala aussi problème na mobali na yo makambo ya chambre oke ko bete la camarade aza chrétien te camarade wana deuxième bureau camarade wana ashinaka camarade wana amelaka diamba camarade wana alalaka na ba hotel camarade wana a escroquer bato a sala que le côté aye même akokuluka mbongo azana même pas muto ata a proposer que ndeko nanga na bala yo parce que yo zumu tamon que senga conseil conseil ni na kopesa yo pour être méchant azanani méchant za muto mabe o ya bota makaka po asala mabe siko muto bota po asala mabe yo moni na longi akosala bolam munoko na ye ekosala bolam makomi le bina biso te muto apesa kaka o yazana ou yazana ngwango akupesa yo yo sali na salaire na yo mbongo na yo a salaire ozolu ko psenga muninga conseil na kosana mbongo nini est-ce que ya sala ka muto ke senga conseil ateka drogue ateka cocaïne avant na bana tongo ti poko na ndako asala ke loko taza pede azali mu petit confiance malana ngulu mutu moko bwe yo kenara tongo ozo na sous 18h à 20h na mutoki na yo obi ba lobyo kenara koluka lipa na yo muto no senga conseil akoyebi biso même pas chadim akoyebi biso même pas cha offrande parce qu'ils a ko intéressé été wana nde bato mabe basenga ka conseil na moto mabe te ko chali toité maman na biso Eve achaki litoyi na serpent tala lelo ba passe tozali komona pour te maman Eve achaki litoyi na serpent Bible lobina biso ete to tele mama mpana nzela bata masumu eza bato basalaka au contraire ya loi ya Nzambe na biso mibeko ya pape lobi linga muninga na neti o milingaka est-ce que muninga oyo lingi yo moko ndengo milingaka ukoki ko se escroquer yo moko ndengo milinga ukoki ko kotonga mabe na yo non bango siko basalelaka ngo te bakofinga baninga bakoescroquer baninga bakokende kotonga baninga bakokende kochola baninga Bible lobi to vanda na bato ya bongo te bato bacholaka bato bato bacholaka bato to se rappeler avant to commander ngelo to zali oyo ndeko nanga to se rappeler bien bato bacholaka bato balamuki na tongo azana liputa yo mokana liputa na tolo fi wana salitaire tana bimana ndako na ba sama pekani uta kata tabasukite ingana nanga mabeme ye mabeleki mabelo kwa mwindi lokola se anzungu ewuti na bakoni wande bacholi bango kutwa pauvreté leki baza so ba osokola na kikoso miso zo mona bango bavana na kiseso ebiete lelo mwena Paris bateka lopango po ya poto bavana na kingasani papa bongo taza muta pusu yekutu zoba papa mona ngwa bala mais ye muta zo chola comme ça deuxième femme na libota na epé depuis bon mama tina mwana suka muta kota na libala zate mazo chola wande babenga bango ba choli makonemi qui mama na ngana yebite bandeko ovandi na muta bongo pendant 1 heure du temps au bénéficier nini litoyi na yo yoki nini fiana muki le quoi singa mwasi nzoto fiana pe lekisie alati ba vert ba jaune ba bolata te tasuki ubika sani la mana une semaine c'est vraiment yango ça na bilamba te ubiki na muna ke chaque dimanche kana lamba wana ndeko na ngai bazati lozan atana mangomba c'est wana mbana la ba veste rouge ndeko na ngata na bangomba bazali ko vande sika moko na bato bachola kate bazo yiba yoki bonzambe na kati babi conseil c'est gratuit mais kolinga to koma na conséquences pour ba ko subir parce que les comment mieux vaut les conséquences que les conseils ko permettre tende ko langa yoka conseil pour conséquences et comme la yoté dans la verset mi balé le bina biso été il faut qu'on soit esengo na biso na mibeko Nzambe totanga kango butu pe moi
Livre Père Josué 1:8 était Ibisouango. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-le nuit et jour. En méditant cela, vous allez faire selon tout ce qui est écrit. Et quand vous allez faire selon tout ce qui est écrit, en ce moment-là, tout ce que tu vas faire, ça prospérera. Parce que ozo sala nyonso oyo ekomami. Siko yo ozwi salaire. Oki kosenga mutu ayebi nzela nzambe te. Tandis que Bible na yo soko zotanga ngo elobe na Malachi fo tchaka dîme. Parce que so ozati dîme, ba soterel ba kwa ko yiba te, ba zelek ba kwa ko yiba te, ba gafanyot ba kwa ko yiba te. Siko kesenga ye conseil akopesa yo conseil nini. Tout méditer butu moi. Somba ba Bible, pardon de konanga tout somba ba Bible, tout méditer butu moi, okoyeba makambo be. Ezo singa kaka to ke pa pasteur. Yango na bazoko sabiso. Non. Buka mabolongo yo moko na ndako tanga ngo butu moi okoyeba na kososola tango ozo sala yango ozo vanda esika ba mon cœur te ozo yoka conseil ba méchant ozo tamona bata masumu te ozo tanga bibe no butu pe moi bibe pesi biso lisese okoza lokola nzete oyo elonami pembeni ya ebale za mai nzete oyo eza na pembeni ebale ndeko na nga mbuma jamais koyi kozanga et puis na ngonga nango propre makasa na ye ekawukaka te donc nzete eya eza na mbula ezala na elanga nzete wana eyebi kokawuka te ekozalaka na réussite na ngonga nyonso mpe na ntango nyonso sikoyo ndeko na nga mituna kozala na mote na mpasi te mituna kaka oyo azali nzete te aza sikoyo pembeni ya ebale mpe te mais azana mutuka azana lopango toujours exemple ya servante Caro wazali grande chanteuse siko ko yemba wana oyo nzambe ya pesi ozomona ke ndeko azali ko tanga makomi ya bonzambe tongo pe poko ezali ko inspirer toujours yango no zoli ko mona ke lo yembo tongo telemi na adoration batu bazo lela batu ba obika kana adoration apamba siko ndeko nanga tuyuka no likambo oyo yo kenda poto okoma omona famille na Congo lokola bazanga tina obosa lelo origine na yo est-ce que mwana nzambe akoko se comporter bon est-ce que yo zali nzete za pemene ebale o epesaka bambuma yo za nzete te siko bambuma oza nango zozwela ngo wapi to fongola miso ndeko nanga keba na bambongo mususu bokeba na ba richesse mususu ko bangela na yo bango te baza ba méchant omoni na mutuka ndeza on eza na ngombonga drogue abimaka te na mweb makana butu mbongo ya cocaïne ko bangela na te mbongo ya escroquerie a escroquer kutu bato ebele na Afrique po akende poto ko bangela no ta lati bien ayiba kabilamba na maison ko bangela na uyete adoraka na ye Satan asara ne makambo mokili aliaka tamsusu nie tamso alalaka na nyoka na sambetu aza mutu alalaka na ba cérémonie yo za kutuna o ayo mukie kumisa nzambe ndeko nanga koluka mingi te o nzamba permettre yo est-ce que olala nzala est-ce que ozanga vraiment sika kolala to analyser ba vie na biso moko ozanga ya kolata ozanga ta mo 50 otinde ya famille na yo otinda ndeko nanga ko bangela ete mutuka pamba o atongisi lopango na bango abuka ki atongisi mbongo makila mbongo sacrifice biso to yebi yango bien to yebi le passé to yebi vie ba mouvancier to yebi vie ba voisin yo moko yebi famille kingani o bana okende classe na nzela mutuka lelo bana na bango baza wapi deuxième famille ya kingani lelo vina ezali wapi leki ya kingana zaki so atelemi se na mituka kokanga ke na frontière akangi lelo baza wapi o Bible lobi na biso verset 4 eza nango bongo te pona ba méchant ba kenaka na mupepe trace te kutu ke bazala ki wana lelo ba cité mususu bano ba kezali ba tambongo trace kutu te ke ba leka wana ndeko nanga mituke bunga bo baksida banda ko ezika banda ko etikali ba vide bato bafutela bazate milimu mabezo bimana kati tala lelo bana bango bana via drogue bakoma ba PD bakoma ba petit confia bakoma ko kene kolukela bandeko babasi vraiment mobali sota mobali kitoko akoma men kumsane ko kosa bato akoma oteka drogue oteka cocaïne eza via pasi eza via mao eza via volonté ya nzambe te Bible lobi na biso ete basila kalokola mupepe
kobangela méchanté ba résistaka te na kati ya bato ya basembo. Tout à la kandi tokola ki eza na jeune fille moko pembeni ya ba jeune fille so ko vanda te. Ata lelo na vie na biso chrétienne. Jeune fille na so vandi ya simba cigarette. Jeune fille so vandi musaneka nana mutamu fona bukelo mbongo lelo mbongo. No masolo na eka yango wana. Soka lati la manzoto nyonso ya bomama oto yebiki nzoto eza libanda. Pona ye oya ya pesi mbongo aleki ndeko na eske wana eza vie omunya lati kitoko atie kabelo mulai omunya atie ba plante milai atie rouge à lèvres longo atiawa eske wana eza vie wana eza kufa parce que nzoto o ezali temple ya nzambe ya komisango nzoto ya komisango temple ya prostitution bokonza likolo ekofongwa mate ndeko nanga zana kimia ata bobo comme na vie ya koteka mapa ata mama na boko bino via makala via ya bikiedi na nguba mais kana vienne ne bokoli kana vienne mama na futeli bino ba classe na vienne boke poto kobosa na famille ya kobosa na ka famille tolanda obalobi l'apparence se trompe kolanda te parce que za mwasi kitoko sirène kolanda te parce que za mbali kitoko PD kolanda te toyoka oyo lobami na biso na verset mususu na 5 babi yango wana bato mabe barumelaka te na katikati mokolo oyo ya jugement mabe na bango nyonso bakotanda ngo bo est-ce que bakokoka kozongisa biyano ekozala te yango wana kolo ayebi mongongo ya bato asembo leo nangata ba cholio olata kelamba moko wana na église nzamba ayebi motema na yo nzamba ayebi nzela na yo nzamba ayebi oyo boya pona ye ndingo kanga makolo pona ye nzamba ayebi ba sacrifice oyo boya pona ye surtout vina biso to vana basi omoni muninga latita msopo lingo lata mokai motema bina ozela ya nzambe nzamba ayebi oyo boya pona ye akobosa na yo te eza na pasi na bisengo eza na muto afutaka lokola nzambe te ndeko nanga bapesaka biso lipa na tongo lobi merci ebongo nzambe na biso o akeli likolo pe na se pema na bomo azali kopesa biso topesaka ye nini nzamba akobungi akobosana kayo ndeko nanga na ozali kosala pona kombo na ye akobosana kayo ata mokolo moko te nzamba ayebi nzela basembo nzambe ayebi kolanda pasteur wana te prophète wana te parce que ebisio ma sœur soko lingo bano yemba ngapa nanga na lekaka ba sœur keba Bible obi yango te ma sœur soko lingo ke poto ngapa nanga nzoto keba temple nezali ya nzambe ndeko nanga omona nga lelo na komo kende chine bwe sekele ezali aliaka nie kokende te asala ka sexe na tati wata kokende te azana ba mami wata na ndako kokende te keba na ba conseil ya bato mabe keba on ezali tozobenda litoi mama na biso Eve ayoka ka serpent ngo ti lelo ezali ba serpent na ti lelo toyoki ba famille boni ya koyoka te ya komona papa la kana nyoka na mbeto jeune fille atambolaka na nguma na mutuka asokolaka na sirène na piscine ko envier te koyoka conseil mutu mabe te nzambe na biso atikaka ba oyo ya yete. Et puis nzela ya ba pécheur ememana na kufa eloko oyo ekosa te nzela bata masumu ememaka na kufa. L'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra. Tu veux mourir ou perdre vie éternelle pour na ba bien mokili oyo nzambe na biso ayebi kozana poso lia kozana poso mela zwande bokondi na echango liboso avina yo zwa nzambe chaye liboso sala kaka exercice wana zwa nzambe no sala eche liboso avo sala eloko tuni est-ce que loko za pona volonté nzambe soki za pona volonté nzambe sala soki za pona volonté nzambe te kosala ata babengani yo na ndako wana ke yo sambela butu moi kela na balabala mais soki ezaka pona komba Jésus Christ ndeko na ngata 10 ans après okobenganga mamule batala dola makambo lobaka eza ya solo poso tobina ba témoignage toyoka ebele ndeko nanga kangama na Yesu akosa nzambe na biso asalaka pour lelo pe tozala otoza lelo parce que nzambe na biso asalaka n'est-ce pas mama do bikembo nzamba salaka mama bibita le grand réalisateur Yomoko Serge nzamba salaka
ndeko na nga nzambe akosaka te. Toyoki bien ndenge livre ya psaume elobi na biso epesi biso ba conseil depuis premier verset de 1 tina 6. Papa, mama nanga, leki nanga, yaya nanga, noko, mwana kasi, somba Bible ndeko nanga. Méditango butu moi. Jésus-Christ est sa kufa pour nabiso. Livre, temple si rideau ne s'est pas en deux parties. Apesi biso accès to kota. Bonde la yomoko. Singa Saint-Esprit akamba yo tanga makomi. Bozo tchaka ba confiance pa bata mokili ngwana le bozo zo ba déception. Bozo tchaka ba confiance pa ba sala nzambe o bazali ko mema lelo batu na ruine na makufa. Kocha confiance pa muta mokite. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Celui qui se confiera à l'Éternel, son Dieu ne sera pas béni. Merci pour na lelo vraiment. Nazali kolo babandeko. Naza pasteur te. Ce n'est que par la grâce de Dieu nous te disons ngolo parce que tant nazo lo bangai moko pe nazo zo oyangai yano nzambe pazo kangola nga d'une manière d'une autre tobi to saka musalo pona bino na nyonso tout tolobi o quand même na livre Apocalypse wazo mato ya koyoka ayoko molimo santo azoloba waza motema kondima andima rachetons les temps car les jours sont mauvais. Soko lingu yeba que vraiment les jours sont mauvais. Tala makambo na kala izalaka telele komi légalisé na l'état. Libala ba lesbienne, libala ba homosexuel. Tala ndenge komi légalisé. Incarnation. Tala kala ndenge komi légalisé. On peut comprendre que nous sommes au temps de la fin. Tout préparer à Amnabiso. Merci vraiment, merci beaucoup pour notre attention Nabino. On a remarqué vraiment que vous avez vraiment assistant fidèle. Nous avons assistant fidèle parce que nous avons un message nabino trop. Nous avons un appel nabino trop. Vraiment, j'ai besoin de vos soutiens. Même si nous avons besoin de vos soutiens nabino, ce n'est pas seulement l'argent, non. Spirituellement, aidez-nous avec vos prières, c'est bien. Si vous voulez aussi aider avec le finance, que Dieu même touche vos cœurs, parce que tous auront moyen de déplacement, tous auront moyen kendi na ba église parce que moni musala osozo sala sengi mutumbongo au mona kaka mutona osenga mbongo non. Nous voulons travailler avec toute la sincérité par l'inspiration que Dieu lui-même il a donné le grand visionnaire réalisateur Serge Lutumba parce que le ko ekende à l'avant message comme la biso partout allez faites tous de mes disciples baptisez-les prêchez la bonne nouvelle jusqu'au profit de la terre batuba yoka ba ameza la sauver vraiment za mapambola bino eza moko ya bana oyo comme je vous ai dit l'autre fois ba rumeli na makolo ya ba papa parce que ko rumeli makolo ya ba papa ko yoka ko zala obéissant et osala ke nzete ebota na ba mbuma na ko ki jamais ko bosa na ba papa na biso vraiment ici ka ba papa bazali nzamba ambola bino nazo mona wana moko ba papa na biso le docteur le révérend pasteur Mbambi Israël azali visionnaire ya église Salem papa Serge Lutumba lobi papa lelo nzete boti ba fruit. Nous voyons aussi le pasteur Dominique Ngoy wazali visionnaire ya église La Résurrection à Lemba papa vraiment nzambe apambola yo. Nous voyons aussi l'apôtre David Panzu il est le visionnaire de l'église Mairie ici Nambo Canabiso Angola vraiment papa nzamba pambola yo. Et nous voyons aussi Mwasi na katikati ya mibali apachola Formosa Isabelle Gabrielle vraiment elle est la visionnaire de l'église unie sous la création. Maman biso maman nzamba pambola yo. Ensemble ceux qui nzamba ko permettre de écouter ce prochain numéro. Naliko remercier ba partenaire officiel la mission au Moulia Battaliadora. Au bossa ke Moulia Battaliadora za ba transport. Ay banako tambola ko beta ba porte bisika nyonso vraiment na moni mama nana mananga alambela rabiso fufuto liaka vraiment nana makusa moi si papa Guilain te dit quand Nzambe na biso vraiment maman nana Nzambe apambola yo surtout si c'est mission en kamite to kendo lia vraiment Nzambe apambola maman nana mananga makusa après na moni wana la maman bibi tansona niyangi maman obosani bana vraiment Nzambe apambola yo po ite musala ekene susu liboso azali mupanzi ya papa Jacques Kakwiti papa Jacques ningisa poche bana bana posa na vraiment Nzambe apambola papa Jacques je vois encore le parisien le plus fort Dodo Diavanga, toujours. Nous allons comme le docteur Alphonse Lumanga, bah pareil, ok, posé, le grand réalisateur, lui-même le visionnaire, le grand patron, Serge Lutumba. Ensemble, ce qui nous va permettre au prochain numéro. Famille Bikembo Zamba Pambola Bino, famille Lumbu, Gisèle Lumbu, Papi Lumbu.
Pichulumbu Abouba lo Congolais vraiment na Australie Abouba Nzamba Pambola yo Jojo Mandiki et si kozali papa de la part de Lisindoti alobi Jojo Mandiki kobosana le passé te so kozuye ba ko partager na baninga vraiment nous sommes ensemble bino batubo partager ba émission Moulia Bataliadora vraiment Nzambe nanga Pambola bino j'ai beaucoup aimé groupe Ancien Sky à Saint-Augustin, Nzamba Pambola bino, na moni ba commentaire na bino, na mona ki vraiment Nzambe nanga a Pambola bino. Diaspora Salem, Papa Bangino Mbaya, Mardoché, Nzambe a Pambola Mardoché préparé parce que Kalamingité le grand visionnaire à Onyata Congo. Je vois encore Jade Kouala. Vraiment, Nzambe nanga Pambola Lidi Mouswamba Patrick Bolopeti, Gas Mafina, Serena Mafina, Papa José Touré, famille Ngala, Bino Nyonso Gigingala, Pegingala, Nzambe a Pambola Bino, Nabana Nyonso Touya Lemba Bouzali ko soutenir Moulia Bataliadora. Nzambe a Pambola Bino au prochain numéro. Ciao. Awa, suite fait. Ya maladi nyonso yoka mwali solo oyo awa epa papa Alphonse solution ezali ngai mama na bino nazalaki na pasi na bana olala pongi te bensomini ler nyonso hémorroïde ebimisa bapota mpenza ti na liboso ya biso basi na boyokela yango soni te mpo eza maladi elieki ngai na kati ebimi ti na libanda ti na mosopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bidon kaka moko na melaki ya papa François wana bakisi ya bokoko nazwi déjà solution nakomi kolala pongi nakomi kolia bien nausée esili koswa mpe esili mbala moko donc solution ezali soki moto azokosa bino bakokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution kobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza atake ya thrombose totamboli deja mwa mingi ake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu nakomisi Nzambe po nga nazwa maladi ya mokusa nazwa maladi ya mokusa ekokisisa inane na 7 mois nazotambola natemoni Luanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za Kongo eloko moko te nazongi liso Luanda sekokozonga nazongi Luanda naye okutana na papa Alphonse bakopesanga batraitement yango traitement oyo napesi eza kopesa ngai yango ekolosinga yango nakomisa mponza Nzambe kanisa papa Alphonse kani pesa maringuya okoneka makiyela ebakisa mana likolo centre traditionnel naturel Dr Alfonso 100% naturel. E o segredo das folhas.